tomboli liboko nazolo makamba Karine alobaki munoko nanga maloba ya Karine Mokonzi moi Karine Mokonzi la baronne. La famille reste la famille. Tout homme est faillible. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ngai Karine Mokonzi na lobi boye. Étant donné que Nzambe na likolo alimbisaka ngai Karine Mokonzi la baronne na mabenos tout na salaka alimbisanga na makamtu na salaka ngai pe Karine Mokonzi nazo na kolimbisa batu nyonso sauf nzindi. A part nzindi na kolimbisa te ba otu batike na kolimbisa bango pona Nzambe na likolo alimbisaka nga. Et puis, entre un centimètre et l'autre, famille et la famille. La famille, qui a bisonné, déjà. Famille est libongo. Vidéo to sala ki na ye eza par rapport à réconciliation. Na kokai pe ko sala pe ke réconciliation ngo na sala ngo en cachette baye baté mais tellement na ba fan nanga e kendaka bongo te la ba fan nanga ezala ka vérité yango mo na saka na caméra pona ko la sa vérité ya makambo ele kala ki entre ngala na centimètre. Ngai na centimètre na kotika la jamais kozonga na ye na kotambola na ye te na kosala les promotions te na kosala eloko moko te pour na centimètre tokoloba na te et non seulement parce que ndenge zaki liboso toloba te pour na bakanda moko be merci koyo toloba na te mais to na kanda souté bafani nanga tu oyo bosepele na vidéo nanga na sentité bolimbisanga bana membre o batnosnabike bino bandeko langa ba charge pe bosilika ki yango na sengi mino tout pardon bolimbisanga yi bosola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 blague télé lo soroli biso makambe ya Victoria Télévision Victoria TV et il y a pas mon papa siga il y a pas maman on a ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana boboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen voilà mbote mingi na balandi nyonso tout bazola na biso de partout ba fan tout bolingaka Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise na bino ye la femme du patron balobi ngayo Jemima Ibele nga pe na linga bino moi mingi na labino moi fort na labino moi trop hein donc bonjour na ba fan na tout na ba papa na ba maman na ba yaya na ba lekio ya miki ba comme ko benga mikolo ba la ba 7 ans 8 ans tanti Jemima on t'aime beaucoup tanti Jemima gros bébé en tout cas merci penga na linga bino mingi bana ba 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans non comment c'est un peu mingi parce que bolingi pe yaya bolingi tonti ça a vraiment plaisir voilà merci beaucoup na l'heure de ma caméra merci beaucoup à Darcel le Easy na montage balobi Easy les cordons Darcel donc ya yo wala ba gros bisous na yo kendo mu kendi mobala pembe akota ngunda kuti woni za ba base na woni za ba te ba simbe nga pe na technique kitoko voilà donc merci à mon boss JB Koumaluta le vrai pétrolier de Dallas ma boss la moko JB Koumaluta oh wapi voilà les pétroliers de Dallas donc merci beaucoup aussi à Guila Congolo Aigle Royal Mokonda Strasbourg place au talanga ba gros bisous na yo Ado Senga maître Sengi Kingasa ni toujours na Suisse kuna na Liechtenstein quoi kuna vraiment merci ma fan na tout bolinga Jemima Ibele ngablo moi mingi Akim Pemba la main électrique Akim Pemba la main électrique merci pour nous soutenir depuis la Belgique Yada Dima Bibi Mokonda double commune na Paris merci beaucoup na maman hein? Donc madame merci pour na sondel ngo maman ibaliko na ke na chose à 40 na chose à 40 merci pour na 40 ans penande yango penande likona nge siminga kitoko merci beaucoup na madame ya dadi mabibi mokonda double commune ya lingate ba boaka ya donc mère lingate ba boaka ya sala nga ba cadeau bijema ko boaka ngate ka ya dadi ko boaka ngate voilà merci na batous bolinganga merci na bana membre
merci na maman 5e vitesse, merci na soutien tout ya ba fan ya Karine Mokonzi o boza ko soutenir penga yoyo Jemima Ibele le groupe de la presse congolaise boza ko soutenir ba charge Mobimba et ça la qui toko lia bien toko mela bien na ba fan tout haut de partout boko sunga parce que toi là Afrique na Congo boy ba 1 euro ba 2 euros na bino ba koli bosala rabiso ba fête pe yango ezo ba bonane yango yo mwa koli mwa nini et ça la ka kina to tout monde na to na ba mama libanda ba ya libanda bandeko libanda o ba soutenir rabiso. Voilà, merci beaucoup na ba fan tout ya Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise. Alors si je me permets aujourd'hui dans les Caléons na plateau na bino parce que j'ai eu des appels partout, il y a tout le sécurité na comportement, oyo et salami, il y a vidéo, il y a Karine Mokonzi la baronne na centimètre. Alors bana mamba ba bengi ba 5e vitesse, ba maman 5e vitesse, en tout cas partout ba fana Karine ya Congo ba sécurité, ba charge ndenge nini Karine salibo ya décevoir biso. Alors nga biso be ba charge to sepele na ngote. Ah, to bindeni Karine ko sala loko boy, vraiment il faut to tuna ngai Jemima Ibele na benga ki Karine Mokonzi. Nabi la baronne makamni na moni makamni pe na yoki la baronne expliquer ngana senti oyo pena abimisa ba voice pona yo senti oyo pena na kina sangana bato bazaka banguna na yo aliana banga mina na bango senti abosa na bolamu eta muke oyo salela ye ayeba na katelelo ayebani senti ba komona stwana boye nyoso Karine Mokonda lobi nanga non Jemima Ibele le groupe de la presse congolaise tikana loba. Alors makam Karine alobaki na ngai munoko oyo eza ya ngai Jemima Ibele mais maloba ezobima ana munoko siko eza ya Karine Mokonzi na loba makambo loba na ngai na tombo liboko. Moi Jemima Ibele je jure fidélité, je jure l'honnêteté, sincérité de dire oh nyonso tout oyo Karine Mokonzi alobaki na ngai na loba yango wana nazoko lobela ngo vérité. Salutations d'abord à Ebale Loyembo, océan de la musique congolaise, Ibrator Mpiana. Yewana quoi mon boss, Ibrator Mpiana. Balobi les contre-maîtres et bientôt là c'est pas sorcier, vous allez tenez-vous prêts parce que c'est pas sorcier et qu'on ningisa et qu'on dit que ça va tout battre. Et donc ils vont nous quitter. Mais vous comprenez, ma ramener c'est les mains donc c'est pas sorcier avec Yale Ibrator Mpiana. Oh yeah, président Ngamoko. Voilà donc merci beaucoup. Alors je me permets d'abord Yakoloba que Karine Mokonzi alobi nanga makamwana. Alors moi je vais transmettre nakoloba ndenge Karine alobi ako changer te tozape awana le roi de Makembe Semuna l'artiste et à mon côté pas de charge les kambo za batuni surtout mon président moi accueilli donc Yale Mbuzi yewana Kerim na tomboli liboko nazolo makamba Karine alobaki. Munoko nanga maloba ya Karine Mokonzi. Moi Karine Mokonzi la baronne. La famille reste la famille. Tout homme est faillible. Le péché comment? Le pardon c'est une puissance qui libère. Le pardon c'est une puissance qui libère. Ngai Karine Mokonzi na lobi boye étant donné que Nzambe na likolo alimbisaka ngai Karine Mokonzi la baronne na mabenos tout na salaka alimbisanga na makamtu na salaka ngai pe Karine Mokonzi nazo na kolimbisa batu nyonso sauf nzindi à part nzindi na kolimbisa te ba otu batike na kolimbisa bango pona Nzambe na likolo alimbisaka nga. Et puis entre ngana centimètre et loko ezate famille et za famille ba famille mi balé ba yebana ki ya bisona ya ba centi ba yebana ki déjà famille etika libongo et à part ça vidéo to sala ki na ye eza par rapport à réconciliation na kokai pe ko sala pe que réconciliation ngo na sala ngo en cachette ba yebate mais tellement na ba fan nanga et kendaka bongo te na ba fan nanga ezala ka vérité yango mona saka na caméra pona ko la sa vérité ya makambo ele kala ki entre ngana na centimètre na ko pe ko sala ngo ba yebate mais na kena bino bongo pour comprendre que non eloko mo ezate ngai na centimètre na kotikala jamais kozonga na ye na kotambola na ye te na kosala les promotions te na kosala eloko moko te pour na centimètre
tokolobana te non seulement parce que ndenge zaki liboso tolobana te pona bakanda moko be mais sikoyo tolobana te mais tona kanda esute donc ba fan nanga tu oyo bo sepele na vidéo nanga na sentité bolimbisa nga bana membre batino soutien ke bino bande kolanga ba charge pe bo silikaki yango na sengi bino tout pardon bolimbisa ngai Karine Mokonzi na saki vidéo wana pona boki kino esele manenga ko bombana so boka kengo bonga bo sepela te nenga ezala na media na sango na caméra pour comprendre que naza na motema polele na kolimbisa mutu nyoso sauf nzinzi oh toza mutu ngai na kolimbise étant donné que maman nanga Charlotte a limbisi senti ngai pe Karine Mokonzi na limbisi centimètre mais na kotambola na été na ko sa ele promotion te kozonga na pena yete côté wana bozala calme na décevoir bino te na zaka ya bino Karine Mokonzi oboyebi mais sauf que na commune na motema ya kolimbisa batu po mama nanga déjà ebisinga makambo ya kolimbisa en tout cas ba fat nanga tubolinga ka Karine Mokonzi la baronne bozala no calme wana maloba ya Karine Mokonzi ya na tombola liboko po mona ke nazo kosate ya makambo alobaki alors les deux allons quatre que non pour ça la sopende nini batu ba mituna tant Karine ba olimsa batu nyonso tout ça ka olimsa pela ba zozo olimsa pela ba mame militaire ya bongo te ça veut dire mutu oyo akwa approcher Karine que Karine de naza boye limbisa na makambo ele kana Karine na olimbisa aza mutu mais mutu oyo nde akwa approcher na ete Karine pe aotali na musika alimsi lelo to comme ko tana profil na ba photo ya fali pupa ezesengo akomo ti ba ya wera so ko kumsa wera so Fabgas ça veut dire que non akomo les artistes musiciens il faut ça la kimia pour Karine dans la polele Karine qui ne liboso donc ils ont ça c'est moi comme bête ndé moko ya bien donc pototo et non mulaité muna charge elo moko mi balé bona tuna yo ponga inde na zaboye na za la banque té na za rappeler banque té donc muna l'artiste et que biloko koti okosa té bana membre ba mère ba sala rabiso ngana féliciter bango pe na lo banzamba pambola bango apambola la Karine Mokonzi la baronne abaxi la bon implice bana membre tout ba raisonner biso kotsa kolina ba on to ba so la mère na biso ndo ya kines ba on to so la ba pesi idée te pesa bango ba bana biso nzamba baxi la bango yebele biso pe to tsama bondeli pona bango ba raisonner biso banzamba pambola bango po biso pe to zo resa très kito mona l'artiste nga so na Karine Mokonzi ayibisinga vérité albi nanga j'aime ma solo na ba fan na ezala kwa netinga parce que ba charge bo famille nanga na yebike bimpo silika ki ne loko wana alors na linga teke no bo apprendre on ndinga ko bata mais on a ça ko na caméra idée wana da Karine yemo ko na motema na bi mutu surtout aolimisa sauf nzinzi yo monyo ba ki on a émission na ngai premièrement moto ya liboso Karine Mokonzi na ida mabe Zambo so mono lala ve moto ke mutakala moto o lali ve maso ena ida mabe pona so ena ida contre molema ena ida mo contre to yo pousse na peme okina lo yemo alobike moto ko pousse na pe o aza musika na moto a pousse na pembe na yi a solise mais ko kazate o limbiso bolene san moko bosane ba jemo bosate a maile nzamba ba batela ata mona ba ange yo pe o ngo ya idée o kanga photo o zwa nini fonini o vidéo o message mo alobi o transforme pas batou yeba yo moko na message so ngo zwa message tango okino mo letkali ya pamba vide po ya la mwana nzambo mama na banga buka mabolongo ya no so prier pane ba to no so ba finga ka botika na bino po finga mwana batu pa boyini mamba ko finga mama ta boyini pe mamba ko critiquer amo tamwane tout droit merci na fali pour pas ndenge vraiment to moni lo Karine Mokonzi zo tsongo merci na Ranson donc azane net ça réagit il fallait réagir te que le bakena boy ndenge côté musuba boy ya zane Karine Mokonzi abi ya sala ka a chanteuse numéro 1 ya Afrique ya monde o asala fierté asala hommage à DJ Arafat oh boya c'est mon qui n'a pas ça maman na ye ça est très à l'aise a na poto va être très kito bana membre ba lela na bango ye ba o ba mwa ki bana membre nyonso mwa Karine Mokonzi a toucher motema na bango ba limbisa o nyonso amona ki ke msusu boye nzamba apesa no motema vraiment o limbisa msumba la sima bomo na onte mais biso to singa la baronne mama musupe ya ye moko pe abeta on pe na ndenge mo boya ya world ke ezala et ndenge boye po bata mitema ma contrôler ma base be ba toazela ke opesa bombongo omoni so salelo no mo boye ba toazela bon il pas en motema malamu bata yitu musu ba lia raté et ça on va créer bon on va lire mais moi pe ko créer un autre kanga on pe no cash non mono kanga actualité 1 mois
2 mois 3 mois bat baliaka moi pe kanga non 1 mois bat baliate bat bala na posa na petit aloba te atika ka biso lobaka atika je mebele balobaka ba fifi mama boaka bassin atika chef nek baloba zini kumbi donc yo ça très kitoko merci na bat nyonso les Ketchu Yvette Kalombo Tania Mabedi tout Angelica Madeleine. C'est la famille. Oh non, ça ngata jebo bidon biso hôtel Askonde tout droit. Oya sikitoko merci na bana membre nyonso nzamba batela bango très kitoko. Remerciement la bango à 2 personnes. 2 personnes malolo lorisa Kongolia mame milinze mamotema tous pepela mbeto le Fanny Bongende. Fanny Bongende azanga raté. Wana plateforme wana banda la clôture banda ya la ba moko tela pe boye po kala miti to matela biso ko likolo. Biso akanga biso te. So likolo biso akanga biso te biso kena malembe nzamba asala malembe biso kena biso malin to biso mbangu te mbangu pema ba welela bazanga. Voilà, merci beaucoup à toi comme na so moment na souke dès que loko mo poto topé sa message au Karine Mokonda Tindaki ayibisinga binanga jemima solo na ba fan solo na bango parce que boza famille nanga boza bandeko na ngai bino boza lokola ngai donc table bolo ba automatiquement ba mona ngai Karine Mokondi. Merci na loya avec ma caméra, merci à mon boss JB Koumalou téléphone pétrolier, merci na batutu bolingagema ibele le gros bébé de la presse congolaise. Ça n'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement la fin nanga tout à 2 maître Sengi qui ngasen toujours. Merci, on se retrouve et à la prochaine. Bye bye. Sur la mama site, c'est totalement mama site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas il y a 001 Blague télé loi sur le biso marambiade Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a el biso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa amen.